Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo ko séjourner na Israël. Kutu mokolo ya lelo ba déclara qui est docteur Honoris Causa et salimaki na collège académique Netanya na kati ya Israël kuna et sekeli ba peke bureau ya seni ezali ko kumbama na mona mboka Denis Kadima ba uti ko prêter serment na bango mokolo ya lelo liboso ya cour constitutionnelle pe Moussala et Bandi. Côté à conseil d'état, baouti ko réhabilité gouverneur à tout matubwana na Moussala na ye poète aouté ko perdre yango kalamingi te kasi conseil d'état aouti ko annulé nyoso pe azongisie na kati ya Moussala na ye wana ezali keke sujet autre ezali ko développer ngai na bino na édition ya mokolo ya lelo KNB News édition ya mardi 26 octobre 2021 oyo ngai na saina plaisir ya ko présenter bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déclaré docteur Honoris Causa et Salmi Bongo na Israël et Sikawa Piazali ko séjourner pe visite na ye ezali officiel pendant 5 jours bolanda reportage oyo. Président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko séjourner déjà na Israël sur place. Président en exercice ya Union africaine azali accompagné na épouse na ye première dame maman Denise Nyakelu Tshisekedi. Successeur Joseph Kabila na tête de la République démocratique du Congo entamé donc mardi le 26 octobre 2021 première visite naïe officielle à l'État hébreu. Selon président de la République, il a livré l'information oyo alors il y a plusieurs rencontres ils allaient prévues na ba haute personnalité politique pe ya monde ya ba affaire. Na kondimé la même source président Tshisekedi a profité l'issoussou na passage na Israël pour se recueillir sur certains sites historiques qui y a Mboka. Oyo ezali ancré na kati ya tradition biblique. Selon certaines sources proches, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré bongo 5 jours na Israël. Pe mokolo lelo esengeli koyeba ke titre ya doctorat honoris causa ezalaki bongo décerné na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na université Netanya na Israël. Mokonzi mboka ye moko a estimé que titre oyo bapesi ye pour la première fois ya vie na ye ezali signe moko ya destin. Le fait ya koyamba pour la première fois na vie na ngai distinction ya lolenge boye na mabele santu ezali signe moko ya destin pe ezali signe moko uti na likolo ezali signe moko divin oyo ezali kolakisa ke République démocratique du Congo mboka na ngai oyo nazali ko diriger depuis quelque temps ezali engagé vraiment na voie ya destin ya Nzambe. Rapprochement oyo na Israël ekozala certainement na ba bénédiction moko divine pour na ba peuple na biso mibale respectif ndenge atalisaki après avoir koyamba titre na ye. Bio ya seni oyo kumbami na mona mboka Denis Kadima ba prêter serment mokolo ya lelo liboso ya cour constitutionnelle pour na ko banda musala pe ko préparer élection en 2023 avec impact na idéologie bolanda reportage oyo. Nouveau président de la commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse Denis Kadima na équipe na nyonso ba prêter serment mokolo ya lelo mardi 26 octobre 2021 constitutionnel conformément la loi organique portant organisation et fonctionnement et la centrale électorale Yango. Présentation oyo de serment intervenir après ordonnance du président de la République oyo et cela qui investiture ma bango il y a 12 membres mukuka ya Seni na serment na bango ba membre ya Seni bazali ko jurer ko respecter constitution pe ba loi ya mboka na biso ko remplir loyalement ba fonction na bango ya ko garder secret délibération ya vote pendant pe après exercice ya ba fonction na bango na centrale électorale na mokolo ya lelo 3 postes réservés na opposition ezali na nous vacant deuxième vice-président questeur pe moko ya ba membre ya plénière opposition ezali ko dénoncer manière oyo processus oyo ezali ko se dérouler na cafouillage na seul but kaka ya ko mettre en place commission moko électorale nationale indépendante na ba ordre ya batu mususu ensemble pour la république via ba groupe na yango parlementaire MS G7 pe AMK et allié
bango pe lisusu bazali ko dénoncer même chose pe baboyaki ko désigner officiellement ba délégué na bango na CENI. Cérémonie yango et se déroulé na présence ya président ya Sénat Modeste Bahati Lukobo, ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pe ba autorité mususu pe personnalité politique ya ndenge na ndenge oyo bazalaki wana pe ba membre ya ancien bureau ya CENI conduit na Corneille Nanga Yobelo. Et tika kaka remise et reprise oyo kozala programmé pe musala ebandi yo oyo zali ko tshana makelele yebelaka déjà bongi saka masolo na yo luka ndenge nini ya kofandisa idéologie ya kofandisa parti na base pour 2023 élection ezali oyo tolobaki te tolobi Kinshasa eleki partout. Conseil d'État a réhabilité gouverneur Atuma Tubwana na ba fonction na ye après suspension oyo azaki nango ya mwa tangu mulai kasi ba uti ko zongisa na musala na epe azongeli musala kitoko kaka ndenge ya saka kaka reportage oyo ezali signé Peggy Ilunga. Na remoko Conseil d'État à suspendre ba effet nyonso ya décision ya vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo oyo organisaki intérim ya gouverneur ya province ya Congo central. Na décision oyo ya plus haute juridiction administrative Atuma Tubwana azongeli ba fonction na ye ya gouverneur ya province portuaire. Azalaki établi, Conseil d'État a se prononcé. Lokola to sezaki Conseil d'État a signifié na arrêt na ye na vice-premier ministre ya intérieur na CENI pe na ba parti nyonso. Biso lokola parti ya Atu ba signifié ki biso pe lisusu pe totalisaki ye ke esengeli a regagner poste na ye comme vice-premier ministre de l'Intérieur na communiqué na officiel oyo ordonnaki suspension ya gouverneur t'estima ki ezalaki na violation ya droit ya gouverneur. Greffier près ya Conseil d'État a signifié biso sur le plan strictement judiciaire ezali na ba obstacle lisusu te ndenge a confirmé ki na presse locale maître Eloi Mubilansama avocat conseil ya Atuma Tubwana pe coordonnateur national la chaire congolais des droits de l'homme CCDH. Acte ya notification à ordonnance au rendu na Conseil d'État au ezaki signé mokolo ya lundi 25 octobre confirmé les sous décision rendue en faveur ya Atuma Tubwana au ezaki ko regagner poste na ya gouverneur ya province ya Congo central. Ba juge ba déclaré recevable pe fondé requête au en conséquence, va suspendre par effet il y a décision où il va porter organisation il y a intérim ouvert dans la fonction il y a gouverneur il y a province il y a Congo central contenu un message officiel yango. Avocat général pour la cour de cassation à Kinshasa Gombe a tindelaki Atuma Tubwana mandat ya comparution. Et c'est qu'il rappeler que Izalaki Bongo le 5 septembre 2021 des ministres ya intérieur au Quito Asselo Daniel a exécuté qui décision ya Atuma Tubwana dans l'Assemblée provinciale ya Congo central. Pour ta fonction yango azaki yango depuis décembre 2019. Kinshasa et l'équipe partout. Classe ezali kozonga kaka te 21 jours yango depuis grève et bandaki côté ya ba école catholique ba parents une fois de plus bazongi na micro ya KNB pona ko senga na ba kondi ba luka terrain d'entente pour bana na bango bazali ko chômer ezali ko sala malamu te bazali toujours à na micro ya Peggy Ilunga bana bazotanga te parce qu'il y a une cause ezali que l'enseignant bazana grève par rapport na ba négociation bango na gouvernement. Le gouvernement promettait bango pas répondre bango donc c'est question normalement répondre bango parce que bana bazo tangate il y a cause c'est-à-dire que l'enseignant bazo demander mbongo na bango oyo balinga ba bakisa bango il faut ba bakisa bango ndenge bende ba kana kana accord ya bibwa fa accord ya bibwa le banini que ba bakisa bango mbongo mais juste que pourquoi gouvernement azo répondre bango te pona nini c'est ça le problème biso ba para de monde que ezali mabeta parce que pour ce qui est là bazongi et que bazui résultat normal et lobby ou bien après le comment on a besoin sur la grève autant plus que gouvernement a lu que la bango solution à remettre ba droit na ba pro da ba enseignant c'est leur droit c'est parce que dans carte ami beko enseignant futa malam parce que tout cas gratuité ça va futa malam monter nous se wando et ba parents conséquence là ba parents ceux qui ba enseignant ba futa mi bien gratuité ko tamla na kitoko. Alors, ça veut dire que normalement, participant de grève. Le correcteur va reprendre il y a ma contingention sur les parents, tout ça. Donc, vous allez bien, c'est-à-dire que nous leur demandons que toujours 5 ans au gouvernement, et le gouvernement responsable et permettre aux enseignants à la mieux payer de façon que la classe est à la kitoko. Papa, bana 21 jours, yango bazo tangate.
l'État assurera ba professeur que Minerval les a offeré. Yé moko ko soit charge ya ba professeur. Mais na minute oyo ba professeur basiliki bazolinga soko tangisa bana te pour l'État a ofuta bango lisuté. Soki l'État ngo ekoki nango te passe na biso si to mesana nango. Atika bana na biso bazonga classe to banda kofuta Minerval na biso nde to mesana. Eloko moko ya longoli ya ezate. Ayiko bakisa kutu passe likola passe. Tozo souffrir papa tozo souffrir. Donc passe wala lokola ezali to continuer na passe. Mutu oyo bongisa mboko na to moni ete. Na to moni ete. Ezo zikaka nzambe na sa la biso po bango nyoso bazoya bazokola ka intérêt na bango. Ya bana ezate ya biso ezate papa to souffrir. To souffrir. Atika bana classe bazonga to banda kofuta Minerval na biso. Éducation bana ezobeba. Bakuluno bango bazo okangala bakuluno bango kanga bayende ko bakisa su bakulu na lisusu. Pour moi so azotanga te distraction monsieur ezate. Alinga sala loko yo akana ki asala te. Yango to moni akwa isa to futa Minerval na biso. Passe na biso to mesana. Basango na gouvernement bayeba na kosolola. Totika na makambo ya kandaro mais monseigneur asali boy évêque asali boy bona bote kuna za makambo ya boyete bana nanu batanga nanu. Pour ceux qui sont au soulèvement et aux alamabé makasi population. Tokoye ba kishu na gouvernement na basango to ngape to zo bango en charge parce que to mo ape bango ba ko kale biso bana via bana na biso bandi ko beba. L'état so ko sali be école te bana pe ko tonga be école le bonde la biloko ya baninga. Catholique peut ko za likola l'état te. Ce que ça vraiment réellement que ça be école à l'état de to yo kaka na yebite na dans sur information te. To yo ka ki que eza be école à l'état bapesa basango ba gérer banda belge soki ezali bongo boye bana kosolola malamu mais soki eza ya l'état te eza ya catholique bango moko mais boza ko obliger bango vome l'état tonga bekole na yo mais bo solola même tabo bando tonga bekole pona ba enseignant c'est normal il fallait ba futa ba enseignant mutu nyonso ba même bible zo bana swabi que l'ouvrier mérite son salaire mutu asalaka abongi na lifuta même atanga soki na isika na kendaka koluka mwa coup de main so bazo futa ngai te na kozana esengwa musala wana te ekobendela nga moyibi. C'est pour cela bafuta ba enseignant basolola ba enseignant pe bokanga motema te boya ba enseignant ka ya Kinshasa te tozo kaka ya Kinshasa bazwaka ba millions de dollars ya intérieur bazwaka combien ba pesa ko pendenge nini bo biso pe ba para bozo wela ke biso ba para to futa bino ba mbongo biso ba para to sala ka wapi pour bino olingi biso to bano futa bino ba $1000 ba $600 biso ba para to sala ka wapi gouvernement futa biso combien so ba biki lelo Minerval pour moi na silisa $2000 moto lokola ngai ba na nga ba ozana ndako pona le place na sala pe na zwa $2000 te ezana be kolo ezake moi na po silisa $1800 na ne moko ane moko ya pambo eza soki 9 mois $1800 $1500 bon ngai para ba futa nga combien soki te ekozana biso na bana na ba para to changer bino na catholique na gouvernement ko bino to bakomi ko nyokola biso. Kaye ya OP stylo Simba toujours ba produit Beltesco o ezali wana pona kosunga bana na bino na tango ya kelasi ko bosa na te kaka na ba boutique ya coin ozali mobimba kasi keba tala soki ezali bongo na logo ya Beltesco po ya mbata ezape belé toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina ba cahier cartonné ya ba jeu kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tango
ntango ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango. Donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure. O tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Kindoki politique pe bonzambe des émissions où ezali produit awa na kati ya KNB News so chango na chaîne YouTube na biso ezali ko sala impact ya ko sakana te kota kasi ko bosala te o s'abonner po ba numéro mosusu ratete komona na lure oyo je peux dire la processus électoral ndenge zeleki eza ko avancer te tant aux autres qui on a avancé. Moi je suis en train de voir que tu avances te. Pourquoi? Parce que on avance lorsque toza elongo. Tant toza na toyokani na boyokani, voilà na boyokani nete ko avancer. Mais si vous regardez les choses comment et qui, vous allez comprendre qu'on n'a pas avancé. Parce que lorsqu'il y a des contestations par-ci, par-là, je ne vois pas ce que vous pouvez dire qu'on a avancé. Pendant que le président Tshisekedi lui-même nous a promis les élections transparentes, libres, et même, il avait insisté sur ça, pour dire que non, la ligne d'élection et les cas, la contestation, que Oya a gagné l'élection, a gagné. Oya a perdre, a bête la mouninga maboko, va soutenir ka vision là. Mais dès le début comme ça, vous voyez déjà, il y a des gens de cas, même les gens qui collaborent avec lui, qui sont dans l'union sacrée avec lui, bah d'accord, ce qui veut dire qu'on n'a pas avancé. N'est-ce pas pour nos intérêts personnels, apparemment, tu as posté, donc tu claqué porte. Est-ce que vous avez des informations vraies qu'à cause il y a poste un débat qu'on a bis assemblée pour la République, mi bendani? Je ne crois pas. Et si vous dites par rapport à ma poste, ça, vous comprenez que la CENI n'est plus indépendant. Parce qu'il y a un groupe de individus, un groupe de partis politiques, pardon, où baza déjà qu'on s'approprie la CENI. Donc, comment vous allez dire que non, IDPS a joué parti, Assemblée a joué parti, la Mouka a joué parti? Non, pendant que la CENI doit être... Mais tu as trois composantes, c'est pas IDPS seulement, et ça, trois composantes, on a la société civile, l'ensemble, tu as une opposition, puis majorité. C'est pour cela, moi je soutiens l'idée, Martin Fayulu, il faut tout dépotiliser CENI. Il faut tout comme ça être. Lorsqu'il y a des partis politiques qui viennent adhérer Koko Manesika ou Eligné, il faut la indépendant. Et l'autre, il faut la naître. Ngai na yo tozo la kitya bokondi mais yo ça déjà na batu na yo wana. Vous voyez que non, les choses n'avancent pas et ce n'est pas normalement que eloko ane le ka na façon et ezo le kalelo. Je vous rassure maman langa Naomi, après 2023 et kozala ndenge moko avant 2023. Parce que dès le début comme ça, nous avons commencé avec des contestations et après et kozala ndenge. Bon, exact que maison à côté et maison à production. Ouais, maison à production bien sûr. C'est juste comme ça. Déjà na ba musique nous sous pour passer un message, tu dois avoir une attitude. Donc c'était au fait l'attitude. C'est juste un scénario. Bon ça là qui pour nous démontrer aux gens que quel que soit aux gens un problème, mais il faut toujours se confier à Dieu, c'est ça. Oui, exactement, parce que quand tu as un mal, peut-être pas si nous autres sécaté, tu auras une attitude, il y a mawa, une attitude moko ya kolela. Oui. Donc c'était pour faire comprendre aux gens. C'était juste un message à passer aux gens.
Mais sinon, on a déjà un groupement WhatsApp, un groupement de prière où on encadre déjà parce qu'à la longue, tout le monde est artiste, beaucoup de prophétesse, pasteur, apôtre. Donc toi aussi, tu as déjà un groupe. Il semble la tête de 3-4 personnes, vous avez déjà. Bon, Naza prophétesse tout d'abord, Naza sœur. Non, comité. Non. Naza prophétesse, Naza sœur. Certes, Naza na ministère ou na priaka, je suis Naza chef, il y a département, il y a chorale, donc quand on est leader, on doit s'attendre à ce genre de choses. Tu dois te dire que non, un jour tu vas encadrer les gens. Au lundi sabbat, tout ça, ça arrive. Ah ben oui. Bon, je le fais un tout petit peu, mais je le fais. Donc il y a déjà un groupe déjà WhatsApp que tu gères déjà. Ouais, j'ai gère un groupe, WhatsApp, mais c'est pas un ministère. Mais du ministère. Non. Tu mets du groupe. Ah. Bon. Déjà pour le label, là où je suis, on a un groupe, on a un groupe WhatsApp parce qu'on est obligé pour mieux collaborer. Il faut avoir un groupe WhatsApp pour passer des messages et tout. Mais ce n'est pas qu'on est là pour donner des prophéties. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église, non. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux dire na bateau yo ba carrière kala ba vitesse yo vite ko conseil on into to eloko ni esika oyo bon ko mema na monde ya musique chrétienne pour na ko aider pe ba fidèle. Déjà non le bas juste que tout le monde a son temps. Peut-être que tout le monde a déjà na banda ku tonde to vanda na lupangu na ndaku mususu balambi na ndaku mususu balambi te. Donc il a cité que ngaso na zui na 12h yo zo na 17h te. Non, c'est pas ça. Donc toute chose arrive avec le temps, toute bonne chose arrive avec le temps. Centre évangélique Temps de Dieu va organiser 12 jours de prière au bandaki ko bandale 19 et si quand ma bonne deli ya kafu ezali ko sala makuna po satana zali ko so biloko na ya somo ko bosa na te note adresse et aussi la le 31. Mwana nzambe yoke loko yo ministère évangélique Temps de Dieu va organiser 12 jours de combat et de délivrance na occasion ya 6e anniversaire oyo ya église na bango et ko banda du 19 octobre pe et ko suka na dédicace ya temple oyo eko salema le 31 octobre 2021. Église oyo ezali ko kumbama na visionnaire na yango Pasteur Ilunga de Paul P. et Zouami na quartier GB arrêt Sosimat na avenue C numéro 28 bis juste kaka na sima ya camp américain barrière 17. Boya koyoka mateya ya kafu na thème oyo je suis le Dieu de ton père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mwana nzambe yoka boya ebele po ba orateur misusu ba wuti na bamboka ya ndenge na ndenge surtout na mikili ya bapaya bakozala wana pona kokabola maloba ya nzambe pe kopesa bino mayele ndenge nini bokoki kobima na bowumbu ya satana. Louange pe adoration ekozala wana avec ba chantre ya minene ya mboka na biso pona kokumisa nzambe na système kaka ya makinu ma Davidi stage oyo tokosala parti ya Kinshasa nanu awa na Congo avant tokende lola yo mutu ozana mikumba yaka kosundola yango epai ya nzambe ya Ilunga de Paul okozwa solution na 12 jours de prière ya bakomba pe ya ba délivrance oyo ezali organisé na ministère évangélique Temps de Dieu na quartier GB nzambe balukaka ye secret ya kobonga na vie secret ya lola efandide na monoko ya Pasteur Ilunga de Paul oyo azali kosalela nzambe na ndenge ya solo oyo tolobaki te tolobi occasion à ne pas manquer yango yo Kinshasa et qui partout. Ba nyonso bazala na comportement ya kotonga na mapango ya famille conseil gratuit ba congolais ba pesi bino yango na micro ya Peggy Ilunga.
ba problème ebele ekomaka na ba famille na biso okomona grand frère na petit frère bayokanaka te mingi ezalaka nango makambo mosusu te kasi ezalaka pe mingi makambo oyo etali mapango surtout na bana oyo bazali na lopango moko batikala nango oyo tata atikela bango soki moko ameki kotonga na kati ya lopango oyo soki azali visionnaire alobi lopango ezali ya biso nyonso kasi natonga mwa ndako na ngai moke oyo kopermettre ngai na banda kozwa mbongo après 3 4 5 10 ans okomona ekobota conflit entre ye na bandeko na ye po bandeko na ye bakokanisa ndeti ye nde azali kolia mbongo mingi na lopango oyo nzoka nde ezali kaka komona loin vision d'aigle ayebaki ke nameka kokotisa mwa nsumbili kwanga na nga po elesaka nga na place ya kofanda kozelaka mbongo euta na mapata yo oboti mayele kasi ebotaka baconflit na bafamille ebele yango biso magazine kani be tokitiaki mikro na terrain mpo na kotuna na population baconséquence nini ekomaka na ndeko oyo papa to mama atongi na lopango oyo papa na bango atikela bango ezali malamu to mabe bakongole ba réagir boy ba conséquence yali soki yo tongaki atu musu bazongi na possibilité ko tongate tango yo zo mbongo ba musu bazana na banda kwa muneno papa tikaki yo zo mbongo motema mabe kotaka ala long ozo mbongo ba locataire lemso kabela baninga na te bazuite ba conséquence ngo motema mabe kotaka motema mabe ko kota ba tonga kite yo tonga ki okomolia mbongo me baninga ba olia te ekota motema mabe kota lem suni ne mona yazo bénéficier to teka lupango ba conséquence yango la soit moi so motema mabe le ki makasi kindoki pe kota na kati ba conseil ngala ko pesa ba obaza idée bo tonga na lupango ya famille un héritage papa tiki conséquence conseil na opesa ba tonga te po motema mabe kota quand yo zumbongo otongi na sur trois portes na yo ozozwa mbongo baninga na baozwa te motema mabe kotaka soki bato pe bazali libumu mabe molimo mabe kindoki ekokota na kati ba conséquence c'est vraiment énorme ezali na kotonga lopango ya famille parce que omoni même loi na biso eprévoit makambo wana te omoni tant boza ensemble ebongaka so bozi consensus ya boyokani na bandeko wande otongi maso bozi consensus te yo moko par propre volonté na yo ondimi otonga poza na mbongo ekera toujours ba problème parce que ba misusu ba komona c'est comme si yo bénéficier bango bazo bénéficier te donc ebotaka vraiment contre-cœur quoi ebotaka ba problème à la longue yango sala komona ndeko za na mbongo mais akufi atiki ba na ye donc à la longue ça a toujours un problème effectivement motema mabe okotaka parce que tango yo ozozwa mbongo ebele koleka baninga bazozwa te po yo tongi tango mosusu moninga beti angara mais yo beti ndako ya 2 chambres salon 3 chambres salon ozwa ba 300 400 pendant 12 mois pendant 5 ans mais ya moni ke ya doit attendre $50 na manda ba tolo moteka motema mabe okota malgré yoza ozawana na présence no bakoloba te mais bazolingelo baboule donc yango donc c'est vraiment important ya kotonga lopango famille ba conséquences oyaka kotonga ndako na lopango papa atikeli biso mpona nga namona yango ke ezaka mabe parce que bandeko mosusu bakolinga te kena yo bando bénéficier plus que bango et arrivaka pe mosusu bamosusu na bafamille mosusu bakoki kuva même kozwela plus koboma yo donc mpona kena yo ozanga mpona ngai naomona kena il faut otika kotonga na lupango ya famille luka ya yo moko oso ati boteki bokaboli mutu na mutu akende osomba na ndenge na ye ke yo banda kotonga donc osalela oyo te ba conséquence ya mutu oyo atongi na lupango ya famille ezalaka ba conséquence ebele surtout eyaka mpena problème makasi soki otie locataire okomozwa mwa quelque chose na ye komokota na poche ezalaka ke naomona baninga oyo batongi te bakomoloba okomi kobénéficie koleka bango ti na image wana ya bakomozwa obénéficie ba oyo batonga te yango mona mapango ebele ya famille ekoma ati na point ya kotekama po bazomona yo ozobénéficie koleka bango yango conseil ya malamu eza batongaka na lupango ya famille te ndeko tokoloba mingi te conseil ya bandeko oyo epesa o mayele kosomba lopango ya yo moko ata terrain na bibwa ata na mikonga ata na sangamamba o banda kotonga malembe eleki malamu ke kokende kotonga na lopango ya famille po wana otongi pona yo moko te otongi pona bato nyonso epesa mayele na moto nyonso Kinshasa eleki partout
Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez coller copier sa KNB News, première chaîne d'information. On continue à la rédaction de Warrior. Toujours on a pour servir binope ko selo musala qualité kakandegi bolingaka. Édition et kumama ki lelo na Peggy Ilungande azalaki wana pe papa Timothée Ka Mendes na caméra oyo. Lisusu la régie toujours la coordination, il y a grand lieu, il y a communication. Jimmy Mukendi Chimanga lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.